Écoutez-moi très bien, c'est tellement urgent. Boutuya Lelo na lalité. Écoutez-moi très bien, je suis sérieux. Boutuya Lelo na lalité. Prophète Kimbangu a révélé ngaï des choses. Il m'a réveillé. Boutuya. Donc, Boutou Oyo Nyos, il m'a réveillé. Il m'a révélé des choses énormes. Peuple congolais, prophète Kimbangu, il m'a montré un film. Il y a assassinat, il y a notre président Félix Antoine Tshisekedi sont préparés pour 2025. Peuple congolais. Mission Wana et Ali préparé na président rwandais et na président ya Congo Brazzaville. Peuple congolais, prophète Kimbangu, il m'a dit, tu parlais à notre président Félix Antoine Tshisekedi de faire attention. Tu parlais à notre président Félix Tshisekedi de faire attention d'urgence. Il y a 3 messieurs des tireurs d'élite professionnels, peuple congolais. Ils sont des professionnels. 3 messieurs sont préparés avec Kagame et Sassou Nguesso, si vous ne le savez pas. Allô, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à IHP Media, bonjour na ba oyo nyonso balingaka koyoka basango, ba oyo nyonso balingaka vraiment ko se nourrir des informations tolobaka litoi eza eloko moko un organe trop cher et trop important ezali eloko bapesaka na mutu nyonso te keba na mutu oyo opesaka litoi mpona koyoka makambo koyoka ekoya kotika yo na kati ya bulu yeke ekoya kotika yo na kati ya keskese parce que litoi bapesaka na mutu nyonso te me pesa litoi epai ya mutu oyo akobakisela yo un plus pesa litoi epai ya mutu oyo akopia conseil oyo ekozongisa yo na nzela bato ebele mpona kozanga litoi yango wana vie ekende penza bien te makambo nyonso ekende penza bien te yango mona na kati ya bible tango motu oyo Pierre akata litoi ya bato oyo bayaka kokanga Jésus alobi te Pierre wana eza penza ba pratique te oyo esengeli na moment oyo po mutu oyo ana besoin ayoka Jésus alokota litoi azongisela mutu wana c'est pour dire que tolobi kuna koloba te ke non voilà bakata litoi na ngai yango zomona natikala na ngai koyoka te litoi yango oyo soko koyoka yoka voilà yango tolobi na ba onyonso bazoyoka biso ba onyonso bazolanda biso ba onyonso bazoconsidérer musala oyo eza kaka na eloko moko très importante oyo okorekeir oyo okozwa okotire na kati ya makambo nyonso oyo tolobaka baanalyse oyo nyonso tosalaka eza kaka na eloko moko eza très important okolokota c'est pourquoi soki omoni mwana moke aoloba cherche d'abord à écouter ta mosusu azo sauver yo na complot moko boye bandeko toye kobetela lisolo ya mboka na biso kaka lisolo ya mokonzi ya mboka Fachi Beton oyo vraiment bokende ko découvrir na kati ya video oyo ndenge ndeko oyo alobi kombo na ye Jet Li aza medium alors ayokaki Simon Kimbangu kolobela ye par rapport ya makambo oyo etali complot pe complot wana ezo concerne mokonzi ya mboka balingi ba bomela biso mokonzi donc par des gens bien formés ba sniper oyo baza bien formés donc ba Brazzavillois donc ngai naza na ngai te wana pona kotalisa bino oyo nga nayoki te kasi oyo nga nayoki oyo mpe nga namoni yango wana namemeli bino preuve
par 8 yango wana tamemeli bino preuve pour que bino moko bolanda nano makambo oyo Medium congolais azo loba à partir ya poto alobi ezali Fumu Kimbangu, Simon Kimbangu, moto a révélé qu'il y a un complot oyo 3 snipers bakoluka bazala penza na ba endroit stratégique oyo ke mokonzi ya kotambola makolo to mokonzi ya koluka atambola soki ndenge nini pour que ba abattre mokonzi. Abakisi lisusu par ailleurs alobi ke Zoua to ene komi makasi contre la personne de Félix. On cherche vraiment la tête de Félix. Pona nini kaka boyebi ke tosalaki ba émission et otaki koleka pona kolakisa bino que c'est l'un des présidents aussi oyo mindele bazo trouver que amutu makasi parce que makambo oyo ba loba na ye asala ye azo respecter yangote parce que boyebi ki analyse vraiment wana toza kale toza penza kale na domaine wana donc tosala analyse makambo mosusu tolobaka ezalaka pona ko sauver makambo mosusu ezalaka pona ko kebisa donc parti politique te couleur te nini te donc la neutralité kaka donc la neutralité kaka nakati yankolo voilà la neutralité dans le Seigneur la neutralité dans le Seigneur yango mutuzo caractériser biso yango mutuzo sala ke to sala ka banalise wana to sala kangote avec parti pris to sala kangote parce que nous appartenons à Kingani mais to sala kango parce que mboka oyo en tout cas eza mboka na biso eza mboka bakoko. Merci, 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 merci. Bolandi, en tout cas, ndenge ndeko oyo auti ko talisa yango. Alors, je sais que eza na bato oyo tango ayambi sango ya boye eloko aliboso abandi déjà ko critiquer. Abandi déjà ko buka. Avant ya ko buka, il faut d'abord koluka ko comprendre ndeko oyo est-ce que ezaka ka pongi ezuye bongo aye kotelema pour que asala révélation oyo et si vraiment ezali ya solo alors ezaba makambo oyo esengeli tozwa penza en considération. Bandeko loko moko nalingaki na profiter pour que na koka kosalela yango analyse eza vraiment eza na ba pratique moko non bien vraiment na kati ya mboka na biso tokende d'abord epai tozonga vous savez ba parents na biso oyo babokola biso ba mama na biso oyo babokola biso batalisa biso vraiment kozala na respect kozala na mwa pudeur na makambo mususu koyeba ko respecter mukolo koyeba penza ko tosa voilà c'est ça ce que nous avions appris yango tolobaka éducation de base eza très 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 importante soki oraté penza éducation de base na ebité vraiment pas muso se rattraper na classe soki pe na classe ko se rattraper te donc na église ezawana église pe kotangisa vraiment okoyi pe se rattraper. Mais là, comment on a dit pendant ce moment, c'est quoi, bandeko balandi, c'est que est-ce que nabambo kanyon so penza et ça la makandenge zo s'est passé dans notre pays, bozu penza conversation, ya première dame, ata soki makamwango eza ya solo. Par respect d'abord, par respect oyebi soki mutu aza élevé na rang ya kokamba mboka mutu aza élevé na rang penza ya kozala première dame. En tout cas, nous devons du respect. Nous devons du respect na ba lolenge nyonso na ba sens nyonso bandeko. Nous devons vraiment du respect. Mokonzi to première dame a solola na téléphone. Donc vous permettez de l'enregistrer. Non seulement d'enregistrer, vous partagez cela bopanzi yango penza na réseaux sociaux pour que bato bakoma kosalela yango ba émission ba oya koseka ba oseka ba oya kofinga ba ofinga bandeko Congo poani to sala kabongo penza Congo poani to sala kabongo poani to sala kabongo o enregistrer penza une autorité bandeko eza likanisi nini si ce n'est pas l'esprit seulement de trahison tokolobango keza nini vraiment toloba keza nini keza bonne nouvelle. Et puis il y a des gens qui se réjouissent vraiment bazo panzango lokola penza
popcorn bazo panza ba okabola penza pe ko sala ngo émission. En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment tozonga penza moi si ma sens ya humanisme vraiment et ça là un qui bomoto penza et ça là na kat na biso et ça là na kat na biso. Et aussi un autre problème qu'il faudra que nous puissions souligner, bien sûr que eza makambo toye kolobela te, mais on en profite hein, parce que quand on parle du lion, il y a toujours une lionne aussi à côté. Alors, quand on parle du président, comme on parle du président, donc pourquoi pas nous puissions aussi glisser Kolobela Makambo Oitali, première dame. Makambo Oizo tourne penza bato bazo kabola, bato bazo sale lango penza ba émission. Eh, ezan kembo, Bomonyango Kembo, to Bomonyango gloire. En tout cas, on comprendre là où nous sommes en train de partir. Et d'un autre côté, Mokonzi Mboka, trop première dame, c'est quelqu'un vraiment qui doit être protégé, qui doit être sécurisé. Si ko toza komi tuna ba service oyo penza nzambe, ba service oyo ezalaka penza ke ekoki ko assurer protection ya première dame, ba service wana eke wapi. Et puis réseau oyo se permettre que bazwa penza conversation na ba panzango, ce sont des gens à poursuivre. Et ça bato il faut balandela bango makasi, faut balandela bango. Bandeko démocratie et même bisote à faire du n'importe quoi. Bamboka nyonso oyo kutu et démocratie qui a déjà vu la démocratie arranger les choses dans ce monde? Qui a déjà vu la démocratie arranger les choses dans ce monde? Bandeko, en tout cas, ezo sala mabe makasi, et sala mabe makasi dans ce sens que bokende penza ko enregistrer première dame makambo a loba mususu ba oseka et alobaki boye bandeko vraiment ezalaka te vraiment. Vous savez, eloko moko na lobaka Congo, toi na mutema mabe. Pourquoi? Parce que il y a toujours un adage qui dit, Bible lobby, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour les autres. Boyo mutusiko ozui audio wana opanzi yango. Demain nzamba sali yope okomi na poste wana basali yo bongo. Tu vas sentir quoi? Kobo sanateke qui crache en l'air, son crachat lui retourne. Nyonso tosalaka na mokili ezalaka semence. D'une manière ou d'une autre, oko récolter kaka. La loi de la semaille et de la moisson subsistera toujours tant que le monde sera là. Donc tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes, tu récoltes. Alors bandeko, analyse oyo touti kosala tobonde la penza pona mboka na biso. Oui, ça peut sembler banal, mais ce qui mabe ekoti mutu moko ta kovanda na kimia awa. Peut-être bat oyo baza penza ba congolais te ba ko trouver ngo normal, mais ba oyo ba congolais ozala nakati, ozala libanda, mais yebaki otikaki pe bandeko na yo kotoyo. Famille na yo eza kotoyo. Oko sepela te ke bango nde bazala détruit. Bitumba eza eloko mabe. Ce n'est pas quelque chose à souhaiter. Et laisse-moi te dire que la guerre n'a toujours pas enfanté mwana malambo. La guerre enfante toujours bamakambo ebele. Donc c'est vraiment un conseil à consommer sans modération. Oui, makambo tolobi, consommer ça sans modération. C'est très important. N'acclame pas lorsque chez les voisins ça ne va pas très bien. Wana penza za mutema mabe, wana eza kindoki. Merci pour nabato nyonso oyo bako like, oyo bako tindela biso commentaire par rapport ya message oyo. Tosambela pona mokonzi ya mboka, tosambela penza pona ye, nzamba sécurisé, sécurité na ye ezala vraiment très renforcée, ezala renforcée, bato oyo pe bazalaka ba héros dans l'ombre, ba oyo basambelaka
vraiment basala musala na bango basambela parce que en tout cas mundele ana makambo oyo aoluka penza na kati ya mboka. Alors je vous dis merci, je vous retrouve encore prochainement.